Nani abadani kokanga photo? Photo eza ngai. Ah? Ngai nde nakanga hii photo. J'ai fait acter. Kamenga reconnaît avoir fait des photos. Osalaka ba vidéo ou ba simple photo? Vidéo moko. Vidéo moko na ba photo. Bon, na ebite ba photo mususu wana menga sa ki vidéo. Pe vidéo wana na tikala ko publier yango te. Tanga na zu vidéo ezalaki yangai moko na téléphone nanga. Tanga na talisi po talaka nini? Yo moko talaka nini? Soko za libre, olingo se distraire, ofungoli ozo tala na yo vidéo. C'est ça. Alors tanga na zu yango na ye na talisi bakonzi na ngai mibale. Ah, otalisi bakonzi mibale. À partir de wana donc déjà il comme publicité. Oya sengi pesa ngai, oya sengi pesa ngai. Allez, otindi bango. Hésité ko pesa bango. Mais ba forcer ngai ko pesa. Nani yango wana? Capitaine Kongawi na Capitaine Mwamba. Nde na ye ko pesa bango. Kongawi na nani? Na Mwamba. Na Mwamba. Nde na ye kozwa ba photo wana ba video wana na ye ko pesa bango. Yo mtu bandaki kokanga ba video na ba photo à part yo. Nani mususu akangaki ba video? Tellement tozalaki na loyenge. Donc ko memaye ba civil bazolanda bazobeta non victoire ti campem kabem za musika. Oui. Donc na bato bozalaki pe belete bozalaki ba élément ya pem mibale na bakolo camion je crois mibale moko. C'est 3 personnes. À part yo zo filmer. Est-ce qu'ils appellent na mususu na kati na bango a filmaki? Na tiraki attention te. Do monaki mutu te. Hein? Donc ayo moko. Ça va greffer acté. Ah, bateau bandaki koya na mwasi wana pore. Apparemment presque ni. Bazo koya na ye. Likolo to ba non, on précise ki ba mimi na maboko, ba msusu na makolo, ba msusu na maboko, bazo ya na lokola ngulu te. Hein? Alors, tant bateau na bazo ya ba civil to ba soda. Pardon? Bao bakangaki mwana mwasi bazo koya na ye na ba position wana. Ezaki ba civil to ba soda. Na mona ki ba soda nde bazo ya na. Ezaki ba soda. Ya unité ni. Ya biso ya PEM na ndambo ya tax force ko bakota ki penza na kati kokende okanga ye. Donc ba soda ya PEM na tax force. Kongawi. Bon colonel. À la barre. Beno misatu na numbo fanana. Kongawi na Mwamba. Boyoki koloba ya Kamenga. Nayoki mon président. Est-ce que bozana loko boko bakisana? Ou précision ko pesa. Ngai nazana loko bakisa. Ah. Makambo oyeleki na motuka. Na blende. Wana ngai na sina komaki na baton pe pusi ngai ne na bimaki na lo ya liboso ya 18 personnes. Baja ya Raw Bank na ba client oyo bazwaki bambongo. Batu bazaki na bambongo ebele. Alors tant commandant pe singai et que full wana mo ezali te na bato wana na fanisa bona se na bengi jeep ya rien
ngai na matisi les 18 personnes oya ngai avec 2 éléments na ba éléments muso ba ka tennis circuit na ibi on ba ko renforcer ngai biso to décoller ok na biso na 18 na komi na nga na bataillon tellement na yebi pe moi comportement ya ba éléments et que bato wana baza olela naza ombongo ya service ombongo boy pe bato wana bakolia ba monga minene j'ai préféré na tikala na bato wana na kati ya bato wana état major nazo batela bango anatana commanda commanda komi 10 à 15 minutes ngana sa komaki après nga a raison da komi sikoyo commanda komi et de là na komona seconde lo ya munene au commanda ya kila entre autres moi si wana pour moi si wana na moni physiquement na bataillon kuna na rao bakite na victoire wana konga ya zati kana bataillon de na moni si moi si wana moni ba memi ye na lobaki on pe kuna à moitié ni la memi ko amaki na mapeka commanda yesi koyo précision ba memi na mapeka oui muto muka memaki ba ya tona zwa ki penda tai bokanga elukine malamu kwa bimaki ne suki na blende nda metango akisi commanda kusani commanda pesi ordre balatisa ndwana nde bazoko bongisa ngapi na zona kana batuna ngapuse groupe ye belé ngazo surveiller bato na yaki na bango bakoya kate parce que wana déjà lopango to komi da plus de suki ya ba 200 personnes ko taka des autres